Bonjour messieurs, dames, chers invités. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir en tant que doyenne par intérim de la faculté des sciences sociales à cette conférence sur le processus fait dans les grands lacs africains. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir comme conférencier l'honorable Vital Kemeré. L'honorable Vital Kemeré est un économiste de formation. Suite à une longue et impressionnante œuvre de 2 plans de sortie de crise à l'est de la République démocratique du Congo, adoptés par l'Assemblée nationale. Il a également été président et co-président d'importantes commissions et conférences portant sur la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Honorable Vital Kemeré, il me fait grand plaisir de vous accueillir. Lumbe Bandi. Nkolo lumbe mabe pona Vital Kemeré le Rwandais burundais awa na Canada mené par Azmaragi Songo Noko ya problème 30 ans. Breaking news. Bozali bon en direct il y a breaking news. Bozola tabino moko à partir ya Canada. Ndenge Vital Kemeré assemblé par des Congolais. Oyo baye ko telemela ye ba fourmi rouge à Canada. Donc ba boy vraiment Vital Kemeré a exercé. Donc ezali bongo mamingi pona Vital Kemeré parce que azo comprendre que tant na ye eza révolu batu balingi asala suselo au côté alors wana ezaki ba fourmi rouge à partir à Canada bomoni mener ya troupe ezali bongo monsieur Songo oyo azali noko ya problème 30 ans donc été ya ba Rwandais Vital Kemeré balingi ote et oza malamu mingi o tika makambo ya Congo parce que oza Congolais. Alors tolobaki na ba breaking news na biso ya lelo tozanango tozana groupe ya ba angolais oyo baza ba zombo ya mabe parce que tozana ba zombo malamu mais ba oyo bazali bongo ba collabo ezali bongo pasteur Mbata Aaron Kimbati Sakayonsa Baina oyo akosaka bino kazali maître
bazali bambata bazali ba originaire ya Angola o bavandi mingi na Congo mais bango baza benemi ya Congo batindi ba texte message ki bala ba collabo balembo ngabila bazo collaborer na TV o to bengi Ebola TV ya bienvenue au Maps a tiré en contact na ba Rwandais pour balalisa combat. Alors to si la nana bango na kimia pour baza ba ennemi ya Congo ba pasteur wana bazali bato bazumbongo bazoya na milia ba congolais ko bebisa ko nyokola bango na ogisupu azape mbata moko ya bato wana bakosa ke ba congolais mais ba ngolais o ba contre ba congolais toujours féliciter ba ngolais o bazaka pour ba congolais tout ça na baninga ebele pe to pesi merci mingi na participation to na soutien ya maître Shora na Manchester pe maître Ntimba awa na Manchester donc maître Frank oyo tout le temps bazala na ngape oyo ba lobi muto omeka otouchenga a touché bango donc ezali ndenge wana alors to koloba lisusu ke toza toujours na breaking news toza position malamu tozoloba ke na kati ya breaking news na biso tozolobela makambo ezoleka na milliers ya ba congolais oyo bato habité na lobe bato ya mabe bazosala alors bato batunaki nga balobi na uti kozwa message ya Brice Mpangi le grand sapeur atindeli nga message alobi en tout cas ekanga na proverbe boza ba grand prêtre na UK idéologie na bino simbi po bato nyonso to bazolanda bino mpe bozotia ba ennemi ya Congo libanda donc Kamere game is over. Kamere na yebite soki ba lokaye so basala ye pour la Congo parce que depuis 1997 l'ère af de la Koti ba bomi ba Congolais ebele et puis azali moko ya baninga ya Kabila oyo bavandisi na pouvoir oyo comment même livre pour naye Congolais alingi ete alingi ata mokete Kamere makambo ezokwela yo sokote ya mite ekozala pasi mingi pour yo bima na masolo oyo pour Congolais alingi yote. Alors, Laurent Louis, le député belge, porte plainte contre Kabila et Colette Breckman pour Makambo Basali, complot pour les Congolais. Alors, tout le monde qui Makambo, il y a les Africains dépensent plus de 7 milliards de dollars par année pour des faux cheveux. Est-ce que Basio nous surtout batira faux cheveux, perruque, nalobi eza solo que nous avons na 1 Timothée 2 7 à 12 balobi moi si azala naturel moi si azala descente moi si akoki kobakisa basuki te kotia tioko te kobebisa tolo te komatisa tolo to kokitisa tolo kosala ba opération chirurgicale te eza kokoje nzambe en tout cas soko sali biloko nde mwana otamboli en ennemi de la parole Nzambe akubwaka yo pe lifelo ekoyamba yo. Alors tolobaki lisusu na breaking news na biso merci na bapel na bino touti kozwa message euti na Acne en tout cas euti kuna na Acne ba yebisi biso ke pasteur babengi na kombo ya Aimé Nzubila auti kokwesa mobali ya mutu moko ya bimagane l'église a sali stroke parce que akuta ena mwasi ne balebele pe mwasi aboyaka mobali aloba mobali wana azalaki kokende soki na classe soki wapi akutani susu na Aimé wana na mwasi ne bazobima na hotel akweyaki azwi stroke mbala moko soki tembe bobenga ekanga baza na ba image pe baza na ba photo ya makambo esalami yango na lobaki combien de ba pasteur bazobomisa ba couple bazobomisa ba papa ba maman oyo basi na l'église bakanga monoko balinga koloba te et pourtant soki ba papa na ba maman na ba fundi na l'état ba garçon na ba pasteur alukutana baza na ba 20 ans en prison. Alors Ngwanda Tshisekedi na Mfumumpa na Tshisekedi Mfumumpa na Kamere bazo exporter tribalisme et la diaspora. Donc tout le monde était tribalisme comme makasi likolo ya Ngwanda ya Tshisekedi ya Mfumumpa pe ya Kamere et pourtant ba Rwandais mingi o balanda Kamere ba kosa ki balata Kivu bazana ba Rwandais pe to utkozwa information bolanda conférence to sala ki lobby na bato ya monde entier ezana mir nanga bokomona ke ba fungoli so poke pona nini bazolinga baboma docteur Mukwege parce que docteur Mukwege akendeki na Scandinave c'est-à-dire ba côté à Suède kuna
ko dévoiler secret que ba Rwandais mingi ba yakuna lokola ba Congolais ba pesa ba mikanda ba ba choisi ya lokuta ba Congolais te. Et pourtant yemo docteur Mukwege selon moto ya lobaki masulwana balobi azali Rwandais Hutu a Congolais te abebisa cop na bango yango bazoka ba bomaye. Donc on a combien tout ça infiltré si ça s'avère qu'ils a solo docteur Mukwege la Congolais te et qu'ils a Rwandais Hutu. Donc le Congo est à danger parce que tout ça dans espèce il y a ba te belé ba infiltré biso o ba lingi malama Congolais te et c'est même to benga na bango namboka. Alors ce total bien en 1985 Miss Zaire Zaka Tete Moureka Oyo ba yemela la beauté d'une femme na tabule azalaka pe Moureka azaki Moureka te mais azalaka tuti et chauffeur na ye azaka kokumba ele ba pesa ke voiture azalaka kunda bantoire pour azaka noko na etala kunda bantoire à côté na Congo depuis kala et ba sakana na biso moyete donc eza mamingi Mwanda azali papa ya Museveni parce que Mwanda muta présentant Museveni et pas Mobutu. Museveni azali papa ya Kagame donc Mwanda azali le père spirituel ya Museveni puis azali grand-père spirituel ya Kagame. C'est-à-dire Mwanda atika kosala ki grand-père raconte parce que azali moko ba traître au ba trahi Congo pour ye azali na kati ya G ye muta introduisa Museveni ye mutu azalaka na ba G ya ko lia ya ba Rwandais na Congo donc azali moko ya ba traître oyo ba bomisi ba Congo ba Congolais sans oublier Tshisekedi na mwana ni Félix Wabala Rwandaise pe o azali zoba nanu to mona te lokola Tshisekedi nani Félix oyo azo trahi Congo oyo azo linga lelo komema batu na dialogue kokeno sura na babo kilo na ye na ba semekine ya ba Rwandais c'est-à-dire pour na mboka na biso za malamu plutôt ça la insurrection nationale et plutôt ça la oyo babengaka soulèvement populaire ko bebisa parce que na kati ya mboka soki soulèvement populaire salami Kabila okeye mokote akokima na ba Rubero na ba armée na bango nyonso bazala ngo mais soto bito ke na élection bakosala jeune na bango bakotia sous un Rwandais ou un Congolais rwandalisé oyo akoya konyokola biso parce que ba comme na phase 3 ya nini ya balkanisation yango Kabila zo sala mo avant qu'il donc tozala ekenge alors tolobi awa na tolobaki Mwanda faut atika kosala qui grand-père raconte parce que tout le monde culture à 32 ans au pape les gens applaudissent même pour des bavernes donc tout tika biloko wana IDPS na pariko bazwa bambongo ebele pa ba Congolais ke bakosala boye tozo senga na bango babimisa mbongo ba alimenter groupe ya ba Congolais basimba minduki pour na osiko na mboka parce que na ba élection un pays qui est occupé ne se libère pas par les élections organisées par les occupants qui sont des Rwandais. Alors ezande mwana batu babomisa Mobutu bango wana bavandeli Rwandais Kabila na sima eza ba mokolo ba mobutiste nyonso oyo ba travailler na Mobutu pe basibisa Mobutu touche ba kengo wadondo bango wana pe lelo bafandi na sima Kabila bazobisa kendete pour bango balia o bazolinga babomisa Kabila ndenge babomisaka Mobutu akenda akufa bango batikala bazosalo Kabila so aza mayele oyo asali esimbi te akanabisaka matala kamere ndenge bakomi kobeta ye partout avant-hier ezaki na États-Unis lobby ezaki na Canada lobby tobite okina pe alingi pe kotika te et pourtant bazo humiliaka ye partout na soni ya ndenge wana alors tolobaki pasteur Mbata pasteur Aaron Kimbati Sakayonsa baina oyo akosaka bino kaza maître ce sont des collabos oyo bazo travailler pour na kozala benemi ya Congo bazo mbongo ebele na Congo ya ba Congolais na mbongo ya MPR mbongo ya nini ya PPRD na ba Jean PPRD oyo ezali ngoma maps et puis na bienvenue na Londres oyo baye pour babuma komba donc proverbe na ba inale balobaka bakoselaka mutu makambo te mais bayebi makambo ebele yango bayaka koloba tolobaki ete docteur Mukwege il semblerait c'est à vérifier mais nga nazango na ba source sûre ceux qui boké na mir nanga beaucoup mona ngo mir ya Didier Forma malata kala beaucoup mona ngo ke azali Rwandais Hutu oyo agnei ko boma musala batuti yango bazoga baboma
Alors comment kotala ba vidéo ya sika, comment kokota na TV na biso na internet vidéo nyonso komona ya Didier Forme amalata kalobi ya proverbe 30-30 kende côté à un nombre de views par personne batali okomona sous côté ba koma Didier Forme amalata kala cliquez Didier Forme amalata kala et kobimisela o TV na nga okotala ba vidéo ebandeti suka. Alors tolobaki soko lingo tala biso okoti na Didier Forme amalata kala cliquez esika na photo na vanda likolo ya pont ya Seine na Paris omona nga na vanda likolo ya pont cliquez place on a ces place comme Didier Forme et go laksa yo ba vidéo nyonso surtout. Donc tolobaki ba congolais to tellement breaking news les alliés mouvement pression ils ont repéré ça pas information ils ont informé bino na mamozo ka na communauté na mamozo le ka na mboka na mamozo le ka à travers le monde. Alors félicitations à bino na sozo benga félicitations à bino na sozo soutenir biso parce que breaking news les alliés à bino tolobaki était encore les alliés na morphine conseil na mututu a utilisé encore azomi boma malembe parce que pour osana morphine na kati soki ozo kumba pe mila kangio okokende bolo ko encore eza moko ya ba produit oyo eza na drogue par rapport à la loi ya kumba na mboka oyo. Donc na Grande-Bretagne soko ozo kumba ba kutio na quantité ya morphine na kati nzoto nao ba kokanga parce que eza loi ya sika eza ya solo basi oyo batiaka ba faux cheveux bakokota lola te yes eza solo na pesa no verset tulobaki ete kamere biliaki ebikoki basakani mingi na Congo babumi bato ebele bakongole bakomi ko se venger ekozala ndenge wana mpe tosengaki na bakongolais babare route na barwandais mpe bakolabo nyonso oyo bakoya kolobaki balingi bakende dialogue eza te toza mpe na ntina baélection te mais loko tokoki kosala ezali soulèvement populaire pour na kobengana kaka Kabila te na ba Rwandais na ba soldats nyonso tout oyo baza na mboka parce que ba Rwandais ba envahir biso et que ba tia ba soldats na bango partout pe baza ko boma ba Congolais ko kanga ba jeune ko détruire bango ezali ndenge wana tolobaki tozwi félicitations à grand sapeur Brice Mpangi oyo aza d'accord na mosala tozosala pe tolobaki Mwanda Atika ki grand-père raconte ezali bongo buzoba mingi asi akoli toyebi kaza kolabo toyebi kazali moko ya benemi ya Congo ngonga na esi esuki. Alors pour na kosukisa na breaking news tokoma kosisa na maseke CCP koseka bouti komona ndeko na biso ndondo azali wana Florette de Jésus pe azali wana bo wana koseka na bango next week ndondo oyo azali comédien azo imiter Bidi aboyela biso lisolo moko ya kafu ndoki zoba ekozala bamir na biso next week. Alors tata moko alaki mokonzi monene ya impere tata wana simba bakisi tata wana komi pembeni ya kokufa baye kobondela mpo na ye na mbeto hôpital babengi pasteur aki ateyesa malamu ayambisi Yesu papa andimi koyamba Yesu papa andimi kosalela Yesu. Alors pasteur ateye makambo nyonso tout papa alobi andimi mais ce que pasteur avant kende alobi à se rendre compte à s'assurer que papa ya solo ayambi Yesu papa solo azosalela Yesu mais papa wana avant akota l'hôpital azaka mutu ya impère azaki mutu ya mopapa azali kobina koyemba dialelo kubanzila ngala azali koyemba bale dialelo kubanzila ngale azali kobina sakayonsa eza danse ya animation politique au groupe kake ezali kobina pasteur atuni papa wana abi papa oyambi Yesu abi na yambi Yesu soka atuni papa alobi nani mokonzi papa wana alobi Mobutu c'est-à-dire pour papa za mokongo donc pour na ye Mobutu elakisi Mobutu pasteur alobi te Mobutu pour ezali na era Zaire Mobutu aza mokonzi ya Zaire aza président de la République mais na te yo ke Yesu ndaza mokonzi ye nzakenda likolo na se Yesu nde aza nzambe ayaki akufi mpona biso papa alobi eza solo na ndimi soko pasteur atuni Yesu abi bo papa lokolo comprendre nani mokonzi papa alobi Mobutu mokonzi impère oye sukisa breaking news breaking news breaking news nani mokonzi Mobutu impère oye sukisa